awa nde biso na mbanza koko awa nde biso awa biso. Je vous signale que nous sommes à la République démocratique du Congo, mais précisément à la frontière de Bisso, il y a Lufu, l'homme de Awa Bisso, il y a un petit côté, il y a un défenseur, il y a un drapeau, il y a un inaperçu. Quand on a coutané un Gypsien qui est là, réalisateur extraordinaire, et c'est là tout fonctionner pour comme on a vu sur l'extérieur et en haut quoi. Je vous salue de partout où vous êtes. Merci pour vos soutiens, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et surtout de besoin pour s'abonner du jour au jour dans la chaîne Nabiso et ça Nabiso bien. C'est votre manière de nous soutenir pour que nous aurons encore vraiment loin. Un grand merci à les boss de cet espace et Tcheveri, là où nous sommes, à Lufu. Donc, un grand merci à délégué, tout. Nabitambola tambola nangai oyo pona kolugela bino ba information na okutani na star na biso ya mboka artiste et comédien. Lui c'est un artiste et comédien parmi les artistes les plus influents dans Lufu Awa. Donc développer à moi Mouké pour et ça la bien. Bonjour star. Bonjour maman. Oui. Bonjour maman. Oh, voilà maman t'es. Bonjour star. Yango le bonjour maman. Danger. Bonne santé. Santé, ça bien marqué micro, à se déplacer, il faut pas bon. À se déplacer, il va bon. Santé, on a dit santé. Ah, santé, c'est bien. Santé, c'est bien. Alors, oui, et ça lui bien. Tout mon niveau, tout ça la cop non négezalaka. Pour évoluer mini quand on a Lufu ou quelque part on est dans le potable Lufu. Merci. Dans les arbres, on a tambouri va payer béré. Dès le se retrouver na kati ya Rufa na tambori na Côte d'Ivoire makatasikar fait de fond. La tambori na Côte d'Ivoire makatasikar fait de fond. C'est une mikinji ya façon. Mais ça moto moko bo somo na tela beauté. Un américain no raboto na Congo par erreur et sangaye. Tela pois. Yoka bo sapate. Comment on a joué en anglais comme oui, merci. Moi, je m'appelle Papa Makoso, l'homme qui a découvert les pâtés de la table. Où c'est que tu es dominé quand même de bon appétit? Mon toit dit à Tanyo Kanyo Kawatati Kawasamia Yaha. La Mokousse va bien avec Papa Makoso. Papa Makoso. N'a pas dit que Trésor Makoso Mbote. L'artiste est Trésor Makoso en direct à Kinshasa. Donc, bon séjour à Kinshasa, peu boulot et qu'elle est bien. Papa Makoso, vous avez un groupe Nayo, sous ça tu évolues seul. Il t'a dit artiste humoriste dans l'ouvre. La minute toujours artiste moi toujours mis là on a tout bima tu travailles déjà na ba troupe mais tu nous on a vu na ba troupe la minute chaque mois na zo le cancela na ye yango je ça l'effort na lufu nde na kutali na zo mona le ensemble pona obimi singa ina mokili pona ba yeba ke ka o na zo bela yango la minute yo toujours tambola pona ko luka soutien à rezali mais ba konza biso ya mboka ba ninga ko soutenir biso ba artiste te ba lingaka faut ba sera biso tita ku pera. Oh, c'est mon artiste. C'est mon artiste. Maintenant, vous avez une difficulté. Aux difficultés, mais kakapakatano. Mon équité. Si quoi, on est à l'oufa, va déclarer Bazali, va changer Bazali, va mettre dans Makasi Bazali. Est-ce que Burkina déjà vers Bango pour lancer l'assistance va soutenir Arbozan en haut, Baboya, pour Chabino Maboko? Nako pesa honorable Lufungu Lambote, pona eza le seul honorable oyo. Salaka bisa abetsa ba concours ya ba artiste comédien ba musicien monisi bango pe bengisi ba artiste mususu lokola ba leader ba Charlie ba Charlie de Rouen ba ye awana kati Lufu fa faire ya honorable Lufungula akutisi biso pe na ba artiste na ngoto to beti na bango mais o eteli ba monsieur baza ba mbongo belé mais bazo tala bentéré na bango bazo tonga soko ye wana asomo ngo dérangement mais soki opeli et comme il dérangement te c'est comme le coup à batunions déjà passé on a aussi là bas fongola biso mutema to sa bana na bango o to ça les afférités en boka na biso bon lobby au sala te que artiste il y a payé inter ba lobeza artiste il y a RDC oui il y a Congo Central Mobimba merci Congo Central Mobimba né ba artiste basé bien à Congo Central oui là on ça la comédie mieux que yo. Ouais, sikoyo na bango nyonso babanga ngai bango nyonso babanga ngai po bayebi ke za danser mais ngai moko na yebi ke na za musique na za musique bamo babanga ngai
bamona ba œuvre to makambo makasi oya oyo eza lokola tozolakisa bango kaka ke makambo ezali eza lokola kuma ouverture voilà donc yoza danger yoza numéro 1 toloba na mboka ndeti ya lufu Congo Central lufu mobimba kimpese mbanza ngungu matadi kazanguru kisento papa makoso yeyo naza somo lakisa biso somo yango mpo boyebi ekosaka te biso tolobaka ta fala ta phase c'est-à-dire ozoloba mpe ozosala mpo esala bien nanga besoin bato baotala biso na bapale na minute oyo basika. Oui, merci nakobanda nanu na biso mpo toza na kati ya Congo Central nazobanda na lisolo oyo ya bakongo na entre kinois oyo esalami awa na kati ya Congo Central yayo yebi biso bakinois tozalaka mingi ba orgueil tosefantaka soki toye na babisika moko lokola bamboka lokola Congo Central yaya kina moko yaki awa na kati ya lufu azotambola ne azotambola baye kokotutana na mutu moko awuti mboka ayebi lingara te yaya oyo wana uti mboka ayebi lingara te wana batutani na kina wana babandi deba oyo wana lingara azosala deba na lingara oyo wana awuti mboka azosala deba na kikongo moyeba yebasana makambo bazoloba ezali te yaya oyo wana ya kikongo bandi kofinga ye nde tala sisi wenda fua ndabuka yaya oyo pe awuti kisasa biyo imbécile bolole tara makoroma pia tukurubananga nini elonga sali dofora basoda afingo efingiti oyo wana uti kisasa robitien oyo so mona ngobo yeto so tori sabato eza lokula nazo mikitsanga funa se fante pona saki kinwa abani ko lobana oyo wana uti mboka yo okorobananga nini mboka tengana za vrai kinwa na za kinwa ya bakinwa oyo wana pe uti mboka robitien biso na munoko na biso ya bakongo kinwa wana so mikumisa wana seka so mikumisa te asa muno ko sika na répondre tout à l'heure pe mutu amboka alobe nge kinwa wena vo kinwa wena muno dia ka kinwa ngena kiangolo kibeni nge kinwa wena oyo wena pe wuti kisasa biyo yoza kinwa wapi mboka tie oyo be te ngare to so bosa kinwa oza mboka tena za vrai kinwa ya ba kinwa mais oyo muti mboka lobi vo kinwa wena muno dia ka kinwa ngena siko tuyebi te personne vrai kinwa nani. Très bien. Alors, artiste Awa, aux vendre dans quartier ni. À présent, dans le système de quartier, non? Oui, à deux ans dans quartier. Le quartier c'est belé, mais on a fait dans la fin de la quartier Masoko. Ah, bah, tu vas tout oh, et ça quartier, ngati na pesa ngapi? Oh, quartier. Et ça quartier Lufu, ngati na pesa quartier. Auto turi fontaine ni on soit fani na kati ya Lufu. Ati na ngoza entreprise de loi. Au côté na entreprise de loi, place ya Tieferi, au côté na kati wana babenga kango quartier Lisoko. Avenini. Avenini yango kutu basiri sate po quartier na mikombo mabe bongo Avenini sete. Somme. Ouais, c'est très fort. On a besoin de soutenir l'artiste. Oui. Pour ça, on pas Papa Makoso et vous avez vraiment plaisir. Il y a trop. Alors, comment les gens peuvent faire pour que tu contact Nayo, votre numéro de téléphone, oui. Adresse Nayo. Facilement alors que vous avez un groupe à Milan. Oui. Par contre, ça n'est pas contact now. La minute yo, mutunia so sala a branché na oyo so salema awa na émission oyo. Voilà. La salle ola artiste mo azolu ke sika ya ofandi. Oyo nyoso monike tanto na yebite abakisa mayele oyo zakati na ngai to ngai pe na bakisa oyo tanto zakati na ye. To aluki ngai numéro na ngai ya téléphone. Ona lata numéro moko tena na ya téléphone na ya nani oyo. Nani? Na ya papa. Depuis numéro ya papa ça monsieur sur le téléphone pesa. Et ça rappelle bon. Oh, na yebo sana ngobongo. On gana karisa yo sana libika numéro yo ya téléphone yango na pia papa. Merci. Votre numéro? Merci numéro na ngai esari 085. Oui. 90 15 051. La banderi 085 90 15 051. Merci. Ya uloba ya suka yango yo conseil na ko pesa bino bosaba ndeko nanga na ko tsabino ne rere tena ko tsabino na to. Na vie ya Yesu me ko fela papa na mama me ko fela ba parente. Oh. Le papa na maman ke papa. Akola ko. Voilà, il s'appelle l'artiste Makoso, comme vous venez. Il y a une intervention à l'artiste. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a Bakeno, Bolandi, élément du début à la fin. Je vous prends en congé. Merci pour tous les abonnés. Merci à tout le monde. Oyo bakome la lingai et ça l'a toujours bien. Naza peka bakoto pe atana lufu awa et ça la karabiso. Voilà non.
Napesi maman pe merci à les réalisateurs extraordinaires Gibson Kiala Yemtasali élément au mon abisso de bomone libiswana tous les boss Echeverry na pesimbote pa Robi Visor na pesimbote et pas ya Patou qui a ma lumière ya Lemba na pesimbote bongo et pas ya Elisabeth Timbakolo en direct toujours de Kinshasa. Je profite aussi l'occasion de souhaiter joyeux anniversaire à Sijanongala hein Sijanongala, que du bonheur, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire et que la bénédiction dans tous les domaines soit ton partage mon ami. Mais là Lia, profite bien. On est ensemble les 19, tout ça l'amour bien pour ton anniversaire. Artiste, maman, fais ça moi 3 personnes qui ont beauté. merci. Na pesa ba te bere mbote mais na ko ka pesa bino so mbote po ta isa mute ba pesa ngata mute. Mbote liboso ezali na honorable Rufungura, Justin Rufungura. Na kati ya Rufu awa. Asabe na seni makasi za seni Rufungura za awa makasi. RTFA. Merci. Na yo pesa susu honorable Papi Mantezolo na kipese. Papi Mantezolo. Honorable Didier Rassa ya bino yangwana, honorable la perfusion Zamba Lofe bino. La tiki binonga papa makose lo yokota be pisi bote ya faire personne tala bote loko la muntu akufwa yoka kwis tala pake yona machwengele na leki te ngawo dineze be machwangere ta mon banata webiet kisobanata yeka machwangere ye wana kisobanata za kombo ya classe machwangere kombo ya ndako yona na leki mninga na comedy kisobanata ndega za wana ngawo dina lobate ye moko katangwa monanga besesi nenga moko ayebi ke ngana sama naza soma alukanga to bete na beto ukutana alukanga makasi meto ukutana po ayebi ke na bete ke mabe voilà nous se retrouve à la prochaine merci pour Nabino ciao merci.